et longiabana wana mono na prison na mibale bobi misale elonga dikapen total muta utaki na prison nani muta na prison nani oya utaki boke na pesika question pour un champion boke na prison ya makala boke ne koluka ba vrai bato bakanga bango ba innocent bazawana autant l'état de santé na bango. Ce qu'on a zoté là, ceux qui vendent des organes, ils ont ça la mabou. Bon, bateau, bakoufi, bateau, koufa bango, bateau, bango, indirectement dans l'hôpital. Au monde, il y a un mouton, pema, à koufi. Donc, au monde, il y a un monde, bembete. Pour famille, il y a un monde, bembete. Organe, on a poné bima, il faut ça, babengango, ezaka, donc, babengango, une chaîne, moko, zalakawana. Nous on a la drogue mutubo ko lunga kaka attaquer na mboka il y a ceux qui voilà soit à pousser moi oh tu prends la drogue nous nga kota na mboka to chata mukelo kwa Londres ou ino na France na ba konziba ça sur chaîne wana bato na bazo travailler na bango équipe ya kidnapping parce que na ko ndimate bokangi mutu na moni bana ba laksa na prison na mona mona prison là tu montre papa prison même à titre baby que les réseaux kota voiture ni ne na ngo mutu tele na otika sikatel bayebi yango bakanga bango pe facile mais ndenge nini organiser sala na mboka vente des organes humains. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. On a vu tout beau la de partout, comme vous le savez très bien. Ça aura un plaisir que vous tous, en tout cas, de partout à travers le monde où vous êtes éparpillés. Au Bolinga chaîne Nabino, Como Révolutionneuse, avec Michel Combe Aigle Royal. Et dans ce nouveau numéro de cette émission de cryptage, il est là derrière toutes les caméras ainsi que la réalisation. Marano Tunga Tungalo, merci beaucoup, mon petit, pour tout ce que tu fais par rapport à cette émission. Merci également. Nabino Bolana Rabi, sonné Namisa Romanabino, exercer c'est un simple. Aux abonnés, c'est un gratuit. Abonne-toi et puis partager pour permettre parce que contenu il est là avec nous, un habitué de cette émission. Avec lui, nous ramassons pratiquement tous les sujets d'actualité. Je suis très heureux encore une fois pour la énième fois dans cette émission de recevoir pour vous Imbattable toujours un moment. Oh bah tu bilé pour mais yo kaka natural de ba ne rebelle ba maître besoin on m'avait été plateau ça avec tu vas aborder un sujet nyonso tu aborder yo peut moni ko na sagesse na yo na intelligence no ya ko luka o exprimer oza eza nango awa ya problème te oye o futika mbongo na yo oye o lekani na o biso to na problème côté oye na yo to ya mba o pe o leka o futika mbongo no ka mettre tu futa mbongo na futi mbongo na yo oye o leki et monsieur za awa eza pona mutu nyonso Imbattable tu bonjour d'abord Joe Matope. Merci mingi pour vraiment nengeto. Omoni Joe Matope likambolobi. Je crois que batebele bazolanda biso na bandako basande surpris. Ba mesana kindete. Les likamba ebaki mettre azaka muta makasa ko beta mutu. Mettre azaka muta hyperkit, crochet, gauche droite, mouvement, karaté, full contact. Ba ebaka suka ki wana. Mettre azaki na muscle ya cerveau te. Do so tali mettre même na ba famille belé. Ceux qui mettre eko bala bazo yima monde eloko malamu ko bimate. Mais siko lokola to sali bango ke ba comprendre ke ba mettre ceux qui ba Mohamed Ali ba salaki exception. Ba petit nanga te dire là ça l'exception en France ba David Doué. Do biso to ça l'exception lelo. Pas souffrir mingi pour l'année au bango passe pas passer ba onyo la bango ba lobate ba musicien partout parce que pour l'année ba mettre ça la bango passe parce qu'ils ont trouvé une intelligence oyo nalika munyo surtout ngai naza lokola consultant bobenga kanga to ko sala analyse ya makambo yo pe nanga to zomo na mokili mamsu yo za likamba ko lobate tika nga na loba oko kanga liberté à penser na ngate batu musu waza na besoin nango tandi ba sepela la banda ko bazo ka to loba parce que bazo mona ke to loba makambo qui est vrai. Mais autres mon sportif troisième voie ngana uloka sosoka kokoriko kuna piera wangani yesu ngayo ngana na plaisir parce que ba ne belé ba comprendre des marches tout ça là-bas c'est-à-dire plateau na lobby en plateau za wana o azana
sagesse, à repartager. Oui, ah, tout ça, ça vente. Place de sous, quand on a des commentaires, beaucoup de biso, on peut numéro de la Rwanda, et botin de la biso, c'est un contact, il y a un imbattable de toujours un moment, dans la fort Rwanda, au sala pont entre Yona Batonio, parce que yo, il y a Marabatou, tout va bien, on a mon anneau sur la Batonio, ça va bien. Donc, Nazam, on a un kanda, mais il y a un bail, bon, miso solo là, on a atterrissage de ça. On a pas Congolais. Ceux qui n'ont pas malien, on a pas passe. Tchadien, Nigérien, Congolais. Donc, on a profité pour nous ça numéro langue officiellement pour comprendre que Nazam Moutou na banga mamonate plus 33 na Mokilinyo Sozali. Plus 33 Mokilinyo Sozali 7 51 51 77 80. Plus 33 na Mokilinyo Sozali 7 51 51 77 80. WhatsApp normal na zoyam. Et puis sur que Lukanga na TikTok okutanga le mbatable chura mboma. TikTok papa na zoteya. Na zoteya. Na zoteya papa na osala musala polo. Je na mutu na DJ Resel. Na direct na DJ Resel à côté. Tala kana kisasa bazolanda. Le yoso zo bénéficier tika batakisasa batambushimai batakananga batagoma Masisi Uvira balanda kata biso batabandundu ata bo bango zo sepa na émission na bato azali banda de partout na bato nzamba to chalitoi parce que tango na zoloba nazana besoin ka basoso bantaba yo kate ba aigle na ba aiglon nde bazoyoka. Merci mingi na ndongo pesingo poteto banda hymne national les anga raté pour mon message. Merci mingi na Carmel et Carmelia. Mbote mingi. Oh, miza batu na biso façon pour remercier bango ça rende tout ça. Et puis batu nyo so na pesa mbote na yebi bango. Nga lokola bango te opesi mutu mbote yeba ka été na yebi. Tete na yebi na yebi bena bien. Merci mingi d'abord na Carmel. Petit na sepelia. Oh l'andagi au sandagi. Très bonne ambiance na resto na karba petit bazo yemba. Donc eloko ba papa eloko na senga na bandeko na ba congolais ma congolais eloko ba para na biso ba pesa biso te. Loko to komi na mboka oyo nyonso eza facile bo pesa bana kosilika kate pesa bana oyo zwaka te nga basalaka nga boye te ezaki pe bien te mamuso ezaki kozanga mamuso ezaki makamoka mike pesa bana na yo lakisa bana no kozana bomoi lakisa bana no kolingaka bango baza apprécier muta kosala ngo koleka yo azate. Merci mingi na Carmel et Carmelia bana nga ba jumelle na ngai na lela bango for Carmel et Carmelia ils sont trop belles. Carmel et Carmelia, merci vraiment papa vraiment Lingarabino Mingi, Christivimbo ma 10 Miss Univers. Vrai chéri à Kosakanate. Melvimbo ma bois noir pe uni de la famille. Merci Mingina d'initier la plus belle. Yasuka Onada Mystique et puis Blessing. Merci Mingina Bakongo Sozo Landabiso. Merci Mingina Pati Yeye international. Grand libéraux. Pati Yeye na Israël. Moutulangai. En tout cas, grand joga au Sakante. Merci Mingina Ngai. Merci Mingina Yo. Ida au Capi na Bruxelles. Veut dire, maman Moka Sali 3 restaurants. Isolé ça Congolais. Oya. Batonda na Bruxelles. C'est semaine prochaine dans un rond. On a les cas. Au à maman 3. On a resto d'Iker. Tous les laons n'engeni Ida. Moi, c'est moi qui toque à na Bruxelles. On a Fanny Boti Congo. Fanny Boti Congo. Et donc moi c'est moi qui toko ya famille muntu mbote mingi na place la ngai Fanny Bouti Congo na Bruxelles kuna mbote belé papa muntu mbote belé place la na Louvière. Merci mingi na yo. Je sais que maître international à côté de bon na Louvière kuna merci mingi na yo. Mama Bibi Matango na Suède maman ko sambela ka mingi platine de la ngaba verset biblique nzamba pambola yo maître Jagger Mulenda vraiment veut dire na Suède maman Christelle Kianda nengo koki motema na ye même satana zo sepelate BBC fungula na Louvière veut dire jib mo zo tambola wana na Louvière ya munene ya mwana mwasi moko mona BBC fungula na ya na ye mamisa ser na ye Andy Iris la bière du chef yaza mystique na métro Simplon Biga Sumbu prêtre ya ko sakanate na Suède où met la place aux ali Ndoya mama imbattable ndoya mama odile tole lo ndenge nini omba odile omba mari mama tole lo na petite sœur na mission na njili Claire Zola Claire Zola bagi Fabien Satur en anniversaire à l'Elefanto. Merci mingi et puis soko na mwasi do partir le 40 parti au kata Navarre soko zaka na mwasi mona njili na ndako mobala mona njili na ndako trop de respect respecter le kola ko respecter ko le ka respecter à Yesu commune ils ont commune mon la Nazareth très fort njili chango bino solidarité chango papa so ozaka na mwasi za mwana chango sepela déjà o bino so ka pembe kitoko mobai no so za mwana njili papa ko kota na sengo na mokili pardon na beau débat on mesdames et messieurs na ngamo na retirer nos paroles imbattable toujours en boma toi na marambo ya loba eza c'est bota la biso de partout on a plaisir on a parce qu'avec toujours en boma to ramasser tous les sujets d'actualité. Et là, tu l'as moqué qu'on le veuille ou pas. Namoni audio moro bimi, audio wana ba attribué yango
M. Peter Kazadi, Ouazabongo, ministre d'État, s'il vous plaît, en fonction, ministre ministre intérieur. Il y a un frère Morabé qui Roger, les combattants, il y a UDPS et tout. Mais là, on a Kamwe, RDG, Laura Bongo et Bimi, dans les réseaux sociaux. Ceci réellement, il y a cité qui s'appelle que ça vraiment, il est ministre d'État, dans le dialogue, il y a genre, on a un combattant, il y a un parti politique. Toujours qui ne doit plus mettre sur un mot. Donc, mais moi, je crois que les Londres comprennent. Pourtant, on a les grands plateaux, nous avons des médiocres, nous avons des ministres parvenus. Oyo, basala na bango ate logo moko te na vie. Ba ministre moko oyo, na vie na bango basala azala ta chef amatuka te. Oka ministre ngo azala ki nani o azala ki na cabinet ya avocat. Atikala ko sambela ta mutu moko te, ata mama kiti ou bien maman moko ya nguba bima. Mais ba tie ministre intérieur. Imagine toi un ministre intérieur français. Français s'il vous plaît, même belge, même allemand, même États-Unis. Batu bazo benga e pona ba projet pona mboka insécurité zali azo répondre te. Mais après ya ko répondre ndeko na ye moko ya combattant o ya bango na kana bango po baswana na voice. Est-ce que vous trouvez ça? Nous avons un Congo vraiment qui est normal. Tout ça là na makamusu le quoi te na ba Congo, tout ça na Congo, tout là le quoi na tango ta ya Mobutu tout le bata boy. Vraiment ministre. Ozo mona décadence ezali. Commissaire d'État. Ministre ole atala makambo oyo bazoloba ya solo eza na toi yazo kipete mais ye tunanga ye bato azo luka ba audience pona makambo ka ba luka solution bali ko yamba bango te bali même ko décocher bango na téléphone te baza kuna besoin ko yamba bango azo sala ba les retourne ba bureau na bango lokuta wana mais baza na bato na bango approprié oyo ba yambaka oyo faut pas discuter oyo faut pas soina et comme na toi biso bomo na que non pays to tambola ndengo wana c'est pareil avec Félix Tshisekedi bomo le pas discuter na bato eza ndenge na bango to kamote bino de bozo kamo biso to kamote poto lobaki na bino ça fait 4e année yango que les gens ici ce sont des gens bazala qui prêt à gouverner te ba yibi que c'est une gouvernance te bazala bango ba parvenir ba tout moko impréparé ya ko sala ba débat ya ndengo wana. Non, on peut tout accepter, mais sauf ça. Ça, c'est un ministre d'Intérieur. Tant on a que c'était un aventurier, assemblée la moutouté, à salade, à salade. Bon, pourquoi bon, on a l'eau à boiso sale. Ozokamo, le locamo, on limite. Évidemment. Nous faisons longtemps la grandeur du ministre. Non, azale, yon nous sommes grand, ou bien nous sommes la grandeur wana. Mais na moutouna yaza grande. C'est comme Lumumba disait à Kassavou, vous avez voyagé en avion, moi j'ai pas me Didier Moumengalobi, pays est grand, bisous tous à la grand. Mais les pays est grand, les hommes qui dirigent les pays qui sont aux responsabilités, ce sont des fous, des malades. Bazo souffrir d'infantilisme, bazo batou landa bangote. Ndé quoi na sali bien. Pour nous la ça y est comment il fonctionne. Comment bazo fonctionner. C'est la honte de la République. Il y a un faux article 64 ça la mambangu bangu pour tout vivre sous événement soni ya boyete. C'est la honte de la République. Ceux qui soni, il va que ngai bongo maman azana ndako, papa azana ndako, bato basala Congo za la Congo so azola na maona ba kufa, baso mona ke Congo comme na boka ba bandi, ba reseller. En même temps, toujours mon mobilisation ça so na tse ba page magazine na biso sur place au pays, nous avons tout cap vers les élections. Alors que toujours jusqu'à présent, pays n'a pas personnellement trouvé prioritaire, notamment tous les jours. À l'époque, il y a Kabila, dans les dernières élections, une partie de la République va voter raté. Mais toujours continuer dans la même maladie, les mêmes causes ayant produiront les mêmes effets. Toujours continuer dans la même brebis et toujours réfléchir, toujours avancer, toujours concentrer l'élection par rapport à la situation, à la sécurité, à la développement au Congolais, le roi Nganayo. Mais non, mais on dirait que tous ont le même problème. C'est parce que aussi la terre. Mais il aussi la carte tant que tu as Félix Tshisekedi na ministre le rôle ba Peter Kazadi na bino na kata mboka wana parce que to loba ki le kambo chaque fois on peut jamais aller à une élection à un pays comme ça qui est déchiré. Pays oyo bazo boma batu tongo midi pourquoi pays oyo ba mort astros pays oyo eza occupé d'une manière d'une autre parce que soi-disant président de la République a fêté qui 60 ans naie bato bakanga pe république oyo azo fêter les 60 ans ya mbula naie ba fêter une année na bango kaka na même mboka wana est-ce que vous comprenez tout se faire comprendre na barguima donc tout ça le rôle Macron azo fêter mbula na azo fêter mais na l'île bakanga mboka na ba belge
ou bien la frontière à Suisse, la Suisse, la frontière. Est-ce que les Français vont admettre ngo? Ceux qui vont admettre, les Congolais vont dire. Nous avons un sérieux problème. Oyo, il faut d'abord commencer. Peu importe, mais la qui mitakou, guerre wana Félix, c'est cette guerre, c'est cette guerre amicale. Bateau bozo bundana bango, bateau bazo violé bazo boma. Beaucoup na relation diplomatique te. Frontière cause à la ouverte à boma kaka. Mon frère, bateau bazo bambino tongo midi pourquoi mais frontière est toujours ouvert. Toujours ouvert, passoire. Qui yungu le kosa et ça la mana mokili mon côté. Même la France et l'Allemagne avant ba yoka ils ont construit une mur. Voilà pour dire que non trop c'est trop. Il faut combien de personnes de tous si la Congo m'a préparé à comprendre. Si les lots, Rwandais les autres la moussa nango. Si les lots, Rwandais basa très à l'aise n'importe la biso d'une manière, il y a qu'on s'arrête mais entre tozo crier tozo kufa, bazo boma. Mais ça c'est la manipulation de Félix Tshisekedi. Et ça guerre amicale ya yebi. Azo courir makambo ezoleka. Au moni guerre, ce que to sali une année ou 2 ans, to aussi sango. Na mutu mutu c'est aussi là. Mais en fait, Félix Tshisekedi, heureusement, c'est son partenaire, c'est son ami fiable. À son agenda, il faut que nous soyons là. Agenda naie, il faut que nous soyons là. Bon, Peter, oh, monsieur, économie. Est-ce que Congo a besoin d'agenda? Parce que Congo déjà a des ressources, nous sommes qui les en a besoin. On finit de. On a vers le Congo. Et là, on a les gros amis. Est-ce que le Congo a besoin? On finit président indirectement. On finit président indirectement qu'il est incapable. Si le président de la République, il est président du Congo, mais il y a un agenda qui est dirigé le Congo, à comment est président de Dengeni? À combien on a Dengeni? Et ça là qui n'est? Quel est le programme? Oh, et comme ça qui est pour un agenda Batumsou. Et puis agenda, il y a un génocidaire, il y a Hitler d'Afrique. Agenda, il y a Mouto Azoboma. Est-ce que vous avez que président, nous avons un sérieux problème avec ce président? Voilà ma sortie médiatique dans l'autosalle. Nous avons une salité. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est monsieur malgré Bousso, mais il est sincère, Félix. À Kokité? Azo reconnaître à Kokité. Chaque façon intervenir que na Kokité. Mais monsieur Félix, qui n'est malin mais le rôle à Macky Sall. C'est Macky Sall qui est malin. Alingata troisième mandat il est lié. Eh si ko yazo lingato comme na niveau wana. Télé lié Macky Sall est moro. Ah mikolo na le mabima top. Eh si ko ya lingito comme na niveau na pas kende. Akangi s'opposant peuple et bini s'opposant à prison. Ah donc pour la relaxer que le peuple est souverain. Alingito comme na niveau na petozo comme déjà kala mingité. Parce que fa kende malembe. Le coup la François Landenga kenda kia baboma est azabie. Est-ce que Félix a confié suni na poste présidentiel atambo de na ba via monene ba président mboka nyoso tout azabie famille bonge okufa sous pauvreté plus de 100 000 ndako na ba mokili nyoso tout ekokite mais azo bakisa su nini azo linga mona nini oyo baba bato ba sala bongo ba mona pourquoi na pouvoir avo kima fo okima kaka Mobutu Lumumba Kei Mobutu Laurent Désiré Kabila ya bengani Kabila toujours linga to kende kana biloko ngo ko ke na yo pe pacifiquement biso to senga kende pacifiquement et ko sala e bien akotika na e bien muto déranger azate mais ce kazo koneka na ba perdition na ba conseiller le kuta bazo alentour bazo sakeka tokei ba kokima ba kima ki Mobutu ndengo wana mais le ba uto sala ko la kisaba que car les mêmes bateaux bakunda ki Mobutu bango ba yeli suso ba ko sala suso ba ko ensevelir de ba ba ce ko soit permettre boire ke nae et puis le ko mo kamusingai mais c'est Félix Tshisekedi na évité président cause à le kuta boy na niveau nini comment un président peut mentir comme ça na télévision azolo ba awangani azo regretter ne bakaba na FCC. Est-ce que président tanga telemaki boy atambo dimanche atia baluba wana toke na pesa mu Congo boy bato agangi wa ozo bana aza président na biso tikanga lo makamuna nga aza président na bino tikanga lo makamuna nga président na yope bongo na zangi bakamara baluba ngana bolo bongo ngana zangi bande baluba na zangi mama baluba na zala bango ebele mais ona ina aza papa mutu tikanga papa na bino yanga te mutu ya bato akufa na goma te na ba fote te bata papa na bango te ba ole la tilo bata na sécurité qui ça ça yango baso ezo tumbama boyo baluba Peter Kasa Dalobaki nani oyo mwana nani mutuli koso nani oyo ya secrétaire état ya IDPS aloba ini soki bokena sous église catholique te baluba po otie la bino poisson ko tanga sala ki discrimination wana bongo siko bambala bakoloba nini bayanzi bakoloba nini bakongo bakoloba nini a de tango ya lobaki bengo do biso photo to ba lobo ba livre to lobate Félix Tshisekedi d'avoir dit que a regretté na ne FCC caché katani mais comment mutako za lokuta obike yango balobaka var eza kitoko mais mon collègue a salaki ba okende tu vas mona que ça qui normal mais quand il dit que a regretté les tinines parce que bateau nyo subaki na FCC bango menda zaki wapi
azo regretter ndene azana mende azana o mususu yuma autoza na anniversaire ya yuma kala mingi ta ba Evariste Boshab ba tunyoso ebi bazolo babeke to ye awa sur ordre ya Kabila mutatini so to ya awa na union sacrée mais azo regretter loko bato azo mona keza ya ngona azo kosa nani congolais bo fungola misu oh mi bato nyusu azana FCC wana kasi bangona bato yazo bakabwa ndeni bangona bazana union sacrée azana bango siko azo regretter nani Kabila basola katongo midi pour bazana relation na banga bien azo regretter nini omoni mensonge d'une façon ce qui président de la République azo basu makambazo lobate les moi pas si pour na lika et ngono moni peuple face à la mayele comme on a que type akosi biso trop pas maintenant batable sur amboma natikelo suffisamment temps mais to loba lo mo au fait eloba marabongo que la justice élève une nation. Tout le monde est loin insécurité dans le niveau Kinshasa, ils ont vraiment dans le niveau moro parce que nous avons besoin dans l'est du pays, bazar pays congolais de moindre té. Donc là comme la rabango ba ka passer on dirait Kinshasa tout hein, Kinshasa qui par rabango pena mengité tout ça n'a qui n'a pas détaillé. Dans le pays tout le monde insécurité moro d'une autre forme dans le niveau Kinshasa où comme enlèvement et côté ba trafic ya ba organes humains, il y a maramo tout banner ko na matoi. Mais le est palpable, n'a pas tout témoigner wana. Pour tout comme à niveau il y a une sécurité un modèle wana. Origine n'a cause à la wa puis quelles sont les conséquences na ngolelo. Président de la République, yem ta en tête na makamora nyoso tout. Yem da tini bana na basa. Mais Poutine a so bunda pona ba risque les l'autre. Zelensky a so bunda pona ba ukrainien. Si le président de la République Oyozo Benga président il est incapable il est président. Mais il est incapable il y a aussi sa criminalité wana. Assez incapable il y a aussi sa kidnapping wana. Assez incapable il y a aussi sa vente des organes wana. C'est quoi qui président les années. Donc Yozo président pour année. Mais est-ce que lui qui a la compétence et d'attribution aux général mais ça nous avons une attribution naie. Nous avons un Peter Kazadi, nous avons un intérieur, nous avons géré la frontière à pays, nous avons un rôle à jouer. C'est toute une équipe. Il y a le roi entraîneur, il y a le capitaine, défenseur Azali, gardien Azali, attaquant Azali, latéral pas Azali. Mais dans le lobby, na robo ya makambozo la toza les opinions na yo. Kasi Félix Kabila pas le bec ale, azana 15 personnes pour abongisa Congo. Iye moka auto le bakena zana, auto ko le bana tour liboso va raisonga. Bochakele bochela ke na var. Que nasana batute pour piloter idée na ngai. Siko bateau soit donc ko piloter idée na to fa ina bango c'est ça token de 4 ans. Siko échec to attribuer na nani. Oh, c'est le deuxième mandat. Non, non, c'est le deuxième mandat. Premier mandat, il a déjà boy. Oh, mais n'a pas dit ce Congolais n'a zone à mon ato, to passé sur ma cambo. Mais c'est pire que ça. To comment le quoi la Togoliana. Oh, il est qui n'a pas Kosovo et qu'on les canagis ça. Non. Et ben nam suba ça on a dit moi c'est moi biba samba déjà na jeune wana ba konana jeune wana à perpétuité mais quand même mon sujet non liban. Non, nous avons inséré papa cocaïna na mo. Les magistrats qui font ça na habité. Yé moko de ça à mettre les yé azaka mutumo Félix asa sur les kambebimi na Chine lobby police wana kuteza na kisasa a féliciter colonel moko antoko salima kamala moi ake na Chine police wana kuteza ngate police wana eza na kutia ngondengo wana donc yo kuti ndengwana o réformer te moyeno vandika likola ba bêtise à la copa comme la bon tina président zani rôle un président c'est quoi un rôle d'un président pas comme les rôles la président zani justice pareil justice on a zomona ngweza malamu te oh mais muta féliciter ba magistrat les nyosu bangona yet siko ce que comme na likamba bavir justice moi je n'arrive pas à comprendre nous avons des dossiers ba tozolo ba bien te tozana des dossiers ya kidnapping oyo zo régner na ba commune nyonso tout oyo général ya ka songa zo faire partir parce que c'est ba équipe na ye batouana ba yebi très bien batouana ba zo travailler na bango équipe ya kidnapping parce que nako kondima te bokangi mutu na moni bana ba la prison na mona prison là tu montre papa prison même attitude na bango ba mon habité papa homme d'accord tanga na prison la zone là que ça pena yi OPG homme d'accord tanga mais bana bango ba roi théâtre voilà mboka président na kitoko qu'est-ce qui se passe tout ça na mboka no kitoko ba bo bato mais kitoko muta prévenir o pena yebi ke na conscience za ngona à cause attitude de cause la bongo et longia bana wana mo na prison na mibale bo misale elonga di kapel total muta utaki na prison na muta na prison na oya utaki boke na pesika question pour un champion boke na prison ya makala boke ne koluka ba vrai bato bakanga bango ba innocent bazawana autant l'état de santé na bango bazoli afungule bato azo konda bazo kisiezate bato azo souffrir d'une manière bango ne bazana prison ba oyo ba auto song sa bango na prison to ba moni choc wane bandi papa
mboka nini oyo criminalité zo matabo et le bas général Mayele mboka nyoso komona criminalité zo mata les criminels sont du côté général Kasongo tous les généraux et puis mona moko alobi bien que général magistrat wana ya o atane compétence azo tuna mutu na télévision okotangelanga komba batuana ba autorité mona wana tellement ba yebi ki aza devant ba ventiler bandunda lobi nini ceux qui n'avaient tanga komona ba konzera ba kokima alobi ba ouvrier te mais ba konzi des militaires des généraux des ministres o baza sima ya makamwana donc dis-toi un peu mboko bazo kinape bato même kaba cartel de drogue to mona kana poto to mona ka mundele ninga chaka ba disposition na epona ko mate bango akotikela bango ba renyete à mettre te il faut battre ka bango la force revient à la loi comment on va mettre ça la magie mais sous qu'on a on ça moni ki ba disposition c'est ça qui est lo kimi côté siko mboka no tanga sala mama ninga disposition ni bazu oh yo le président na président disposition ni bazu ça appelle la courage à quoi ça n'a aucune disposition bana nchango coup na sepeli ba komiko ko tumba ya ko tumba na isa kabino commune wana faut respecter kango mais justice populaire il y en a deux façades il y a un côté positif non et négatif non bino bana super la sober bana kanda no bino bana barumbu bozana retard na bana nini ya yolo bana lemba bana bandar bobina nano omoni commune révolutionnaire bando sala musana bango de pour relaxer bino que ça na batu musu ba loba batu musu ba sala ba brave homme bazana changu ba jeune na biso ba sportif nyoso ba maman ba papa il faut veiller ndenge wana bo moni likama be ezana tina ko kenango pa ba juge corrompu ba ta Félix ba robimisa bango ko de bosi la na ye wana ndemso to sala ki à l'époque na biso c'est comme ça que e ko traquer bango parce que ozana imani comment mboka mobimba ba to sala ki na pi bo yebi pe bango batu wana bazaka na fere batu wana bazana ba moko kuta aye ko nyokola seleo. Ouais. Et puis les gens ont bizarre. Bah tout le monde aura c'est là ça la buzz. Alors ils ont les cambos, ceux qui écoutent ni na monde comprendre. Il a vécu ça. Bah te bien parler ba qu'on a la justice de ton pays. Parce qu'on condamné c'est Léo à tort parce que c'est Léo Naza André Rosa l'artiste Naza congolais le rôle là tout. Assume d'abord la justice de ton pays. Et à Koutani na danger. Il faut témoigner. So ba on aura ça la buzz. Imagine toi muto ayibi mutu biloko pas ondima. Azola pe na côté là qui est na kuta ke munoko polele donc a sepe na nenga kuta ke munoko polele na zubiloko wana est-ce que so kuti munoko polele mutu so aza na chambre na ya za sur na hôtel na ye nako akola la même na sous-vêtement akola même na boxeur atanu akola ne kuta zuma kola tie likolo lokola ninge ba buda ba sambela est-ce que yo problème na yakinde ko yibo yako tala attitude na yete et puis il passe à la télé pour na sala qui est bongo. C'était faux. Alors qu'en 2014, on a fallu arriver à conflit. Voilà encore des problèmes. Tel année, on a artiste na on est mathématicien foot et ba congolais. On se compte ça mutura likamo mutomso ebi makamonate. Ba fou di roi to benga ba. Est-ce que ça normal mutato samba la télévision alo bloka ndengwana? Et puis ça passe. Est-ce que ça normal? Na mboko eza penda ya solo. Est-ce que yo so mona justice ça normal? Mise à scène mais on le procès sans jour. Oyo moni masalio procès 100 jours bis boka mona biote bataille sur aux alibanda na moni bis mo bazo pumbe bazo kima boy bazo ke na bonete si c'est vrai il a RDCT na ebité sur ça tout est possible pas na biso pas ko banga te bango ma casse na démenti bataille RDC tout na kadosha parce ma casse bataille de personnes il faut faire tout ça attention par réseaux sociaux tu trop attention parce que image vrai bozo boy yango bazo banga mais siko bato na ba condamner bango à mort à perpétuité est-ce que ça solo ce qui bateau bon yo za journaliste na bi ko za maile mingi matope o sa pari ba journaliste maile ba na mboko muta 100 jours atira na prison nan ba besoin pas provisoire parce que pas provisoire Kamere ko za condamné ba zo ba quitter ya zongi mamu ministre mais 18 ko quitter monsieur Vital Kamere azongi mala moko ministre fait pe m'engager pe maman Mida engagé pe na Masaro na musala on a mutu bokanga 18 ans de condamnation siko bozo linga botala o bano ba sala le couteau ba sala ne bolibo fa na te bozo ndia pe comment ça la ba émotion ne lo ba finir ba souffrir za makamba solo ba condamné nani ko condamné ba makambo kutu ya mbongo juge akufa bazo mona boy mutaza na kati te juge yani bazo abitile mutabima te muta lelo muta ba ngosu na muyinga za libanda bongo bano e boza sur 20 ko clamo na prison na si bozo comprendre Congo te il faut faire vite
vite, parce que M. Félix Tshisekedi, c'est l'un des principaux problèmes dans notre pays. C'est lui le problème. Il n'est pas la solution. Donc, il faut activer l'article 64 plus vite possible pour mettre Bango hors d'état de nuire. Na IDPS, na bandeko ba loup ben conscience 60%. 60% parce que c'est déjà un problème. Il ne faut pas généraliser. Il faut stigmatiser et coloter. On est tous congolais. Nazolo makambo tetika ngana lo makambo ngana bato azola nanga bazo pourquoi na lo baboy papa mboko bato bazana pasi bazo liate bazo melate courant ezate kisi hôpital ezate bato bafuta makate papa ba ko ba irresponsable non pas parce que moyen ko responsabiliser ba nezate batiki ba na balabala mais mboko na botili susu kidnapping ezo salama ba leva ka bana ba ke nekoteka ka bango. Mais vous avez soi-disant ministre, vous avez soi-disant gouvernement. Ça va bien. Mon cousin a obligé à tirer le bonbon un peu ça pour pas qu'il boire. Est-ce que ça normal mboko est ambolandé wana na mboko lobi wana présent soi-disant ozoloba. Donc il y a une faille. Alors 4 ans déjà il y a faille, il faut to benga na bateau plus vite possible. To bakisi nanu bateke na bayaka esi nanu te. O bakisi na kwa mutu kuna. Na kwa mutu so yinda, o bakisi na este. Problème, il y a qui ça. Si vous avez là, mon colonie, pour le peuple congolais comme le peuple sénégalais. Alors, non, le président Zonga Kenaï. Non, mais c'est pas possible. Deuxième chose, organes, vente des organes. Mouya ya mono no bagano kaza rwandais de mère ou de père, azar na bangona mono Christa Bosembe. Bah ça va congolais mais moitié de père et de mère. La loi Tchani. Parce que tout le monde a tellement un ministre d'information, ceux qui soit disant un ministre, ceux qui portent parole du gouvernement, sans vérifier, sans au côté de profondeur dans les camps, au lieu ça qui mène. Mais papa, tout ça qui n'a moutou moko fait dans Lucie Mandiata. Oh, bah ça les a mouqués. Lucie Mandiata n'a pas été coupable. Mais si on a traumatisé qui battu na combat Kabila, il est à ça. Est-ce que Baf Kabila t'a la famille Lucie Mandiata? Moi si les nabana bakoma wa baza wapi ete yabino Congo eza tourner et koko tourner na tongo na midina poko ozangi na pasa okendo bana Mouya ya nous dira que makamana eza barimer mais petit moko azo confirmer à lobby que oui batu batinda biso bazali ndeko nanga yo na ngai organe po balongola ngo ezali kamali eza laboratoire. Il faut laboratoire, les médecins, les kati, les parapluies, c'est-à-dire les autorités. C'est là que nous choquer. Est-ce que yo nanga ndengo zola nanga boy maman papa bandeko nanga yo bi rendenge ezala. Yo ba ko tshela pe muto ba paso la ba no rente OK simbestoma. Munganga basawana eza ba laboratoire ndesa. Ko ba moto ba ki président na binoti yem taza aza coupable nango. Parce que nazo ko mangate président na biso président na bino. Ya bino yangate. Un président yangate. Un président oya na mboka. La compétence c'est la pardon papa ko ke ku o pesi compétence na ba incompétent. Ba ko sala eloko to c'est la résultat nini. Mboka nini oyo. Papa, tout le monde a dit que moi si bakata mike na Chine. Oyo ba susu. Te ba likamba sala te eleka ka boy. Mboka nini oyo ba jupenda ba médecin spécialisé. Ezaka ka rente ba foie, ba cœur, ba makambeze bele bazoteka wana. Ba bandi koteka yango lelote. Ba lobi boy. Toza na frontière moko o eza aéroport international de Njili, toza na musu eza na beach, toza na Angola pe biloko ane ko bima. Ezobima wapi na lufu nzela lufu na troisième frontière. Papa, mutu bazuye bare. Bare bato ba spécialiste parce que ngana za munganga te na ko ba te ba spécialité munganga. To ko yeba nyoso meto ko mati kuna te on ko ma domaine musu. Iye kuta ke no sala kana deko ba futa ete mutu ba futa. Yo so mona guitariste ke no sala na deko. Dans ça la bango ni association ba guitariste yo ba futa matena na Congo vie popolipo ye musika sika kaye madoka nani susu mutura ngai na linga mingi wana ni ba guitariste ko mbeki Olivier Timanga rama mutura muswahili wana ki Olivier Timanga ba ça la bango street ba futa bango po ausa na deko zo nyoka l'idée masela na ba kana ba fonction na roya comme ça na te question wana siko bango ba otela nga makela siko bili ba engager artiste lokola DJ Marcel mutu fa na poto. Ce qu'on a dit, c'est que moi, ça, ils sont intellectuels. À ça, wapi. Intellectuel pendant 40 ans, ça, il faut son mise en c'est là, non, papa. Ok, tout qui m'en a pardon. Na lobby, pour un pilote, sur ça, il y a 3 ans, à pousse avion, te fait qu'il y a recyclage. Ah, quel recyclage. Pour un au jour le jour, m'a besoin d'avancer. Ah, donc, je suis comme si Moutou. Oh, ça, c'est un endroit quoi faire. Barbara Kanan.
na pesi mbote belé la diva mbala moko komi soki DG na yoki yebisanga sikoyo mboka ndengo bongo bato baza kofinga biso na poto awo vena nga César Ngadi Papicho Chamala nani susu muturanga nani muturanga De Gaulle nani susu na Bruxelles kuna nani muturanga nani maître na Dona afantire moko Dona za koza na Bruxelles karateka lukuta boy bato nyuso baza kofinga biso na IDPS na bato ya nini ya limité sous-bois siko yebisanga ba nommé Didier Masela nani Didier Masela Barbara Kanan na Blaise bo bino bato lo bakana bo bunda ba camarade Tsekedi bolala kana bo melana ebiso IDPS viva na France ba no bino te ponani ça 4e année batika na 6 mois au moins te ke boza ba perda na za ko sabino boko souffrir boza ba perdant na niveau mona ese bino boza éternel perdant bo moni ngai muta IDPS ngai muta parlement debout oui ba nommé Barbara Kanan na place na yo siko yo lo ba kotanga ochela biso makeye na poto awo ovandi pe 4 ka kofinga baninga na poto awo leki nanga bijou meta zawa ba nommé Barbara Kanan ba nommé leki nanga te petit nanga Enzo zawa ba nommé bena nani mutu mundele madesu batiki bango mais pona ko lakisa bango ke politique eza makabino bo omoni siko boye sur na télévision kofinga pour déjà Barbara Kanan sur place na bino abunda na IDPS te ata mukusubo lakisa nga place na IDPS mukolo moko te Didier Masela ata mukolo moko te ba yembela kabila wana Blaise pareil mais ba komi batu ya IDP ba nommé bango bongo bino ototela nga sonde konanga ate yo mta IDP ba ko na bango na mo ko bango ba parlementaire na mo ba ko finga na poto awo mawa pasi tozongi na kina organe wana pone bima il faut ça na babenga ngo ezaka do babenga ngo une chaîne moko ezalaka wana ni mo na ka drogue mutu mo ko lunga kaka attaquer na bamboka ya suki voilà so azu apusi yango o uti kuna na drogue no nga kotaka na bamboka to chata mukelo kwa Londres o yeno na France na ba konzi baza sur chaîne wana ba yebi ke lero ezo kota voiture ni ne yena ngo mutu tela na otika sikatel ba yebi yango bakanga bango pe facile mais ndenge nini organe ezo sala na mboka vente des organes humains na tinde loko mo ba tala tela ngo na partout mais tiango pe pa na yo $1000 pour un rein. Vient ensuite le foie, lui aussi super recherché, qui atteint les $157 000 sur le marché noir. On a ensuite le cœur avec une valeur de $119 000, la cornée, juste ici, à $30 000, la moelle osseuse pour $3 000 le gramme, l'intestin grêle $2500, la rate et l'estomac $500. Pas ouf cela. Alors bien évidemment ces prix sont à prendre avec des pincettes. Ils évoluent en permanence et de pays en pays c'est jamais le même prix. Si un rein par exemple coûte plus de $250 000 aux États-Unis, il coûte environ $40 000 en Chine et $20 000 en Inde. Si un tel trafic existe, c'est parce que l'offre est trop faible par rapport à la demande et que les gens désespérés sont parfois prêts à tout pour d'un côté déjà pour survivre et de l'autre pour gagner. Ce qu'on a zotala ceux qui vendent des organes les osala mabu bongo bato bakufi bato kufa bango bazo bonga bango indirectement na bopito omuno yena mutu pema akufi donc omuna bamone bembete pa famille belé akisa bamone bembete bimero bamonate omuna ka ba o basuri biluka bachina cercle bakundo basi balongoli biloko nyoso tout ekei bamone ke balembi ko so wana bakomo so baza vivant pour en efficacité mais bande wana organisé oyo ba général bazali yemoko président zali ministre intérieur zali ba ministre aussi bazali qu'est-ce qu'on peut faire Mobutu Beta Tali Boko na messa à son époque ça ne peut pas se passer donc bato bazo sala makambo wana toloba baza d'abord ba congolais te okomona bato wana baza ba indien bato wana baza ba libanais baza ba munga oyo baza installé bato bayena bango na Kisasa wana jamais ba congolais bayena bango et ça une équipe oyo ya bato basala ka makambo bayena bango toyebi bango batie bango na bopito nyonso tout mais bazolo si vous comprenez là que to dénoncer makasi to sa musala botini so sa musala bo finga biso na bandako bofinga biso na bandako bazala musala ko sala te bino bakana bunela Kisasa bozolo bana musika na mupembe na bino bacheli bino bande organisée ya ba yene ba médecin ba utili banda ba spécialiste ba organe bazo zwa bino na moi minini pokwa bazu yango bachango po ezakana nini na ba kit nango spécifique ou la spécial bachango bachango bi pe na aéroport ekei ezo bi mana banani ba comédien pai ba pasteur bazo bi manango ba musicien bazo bi manango bato belé bi midotier ko reverser boy c'est que eleki mais to ça na pays oyo zo la boza na président oyo eza na ba loi oyo eza na service à aner eza ko tala ka ba makoko konyoko na mama bato ba taxe mais oyo ya mboka ya makasi bazo ko simba te
aner kaka ko 550 ya go pass na aéroport mboka muyembe wana nde musala zo salama mais ce que comme musala oyo l'état fa sala l'état il est incapable de le faire qu'est-ce qu'on va faire maintenant actionner article 64 tout le monde na makambo yo est-ce que yo kondi mana siècle mais quand on côté kata organe na France mais quand on côté kata linzaka na France on comprend ndenge ni ba yebo na minute ata na Belgique ata na Londres même dans pays musu Afrique pourquoi faire ça la makana na Congo pourquoi malheur nyo surtout il faut se battre kaka na Congo pourquoi misère nyo surtout Afrique to comme dernier na mokila makamunza mbasala Congo kaka mais bazo sambela ple mingi makasi na l'église tongo midi pourquoi mi baba chaîne de prière bazo kota mais chaîne mais bazo changer té ba pasteur divorcé église donc na yebisio batu ni faut ba sambela Yesu ko mboka na seko za ndengo na te na ti kikonga défi. Merci beaucoup Chouangoma. Mais si j'étais parce que tous on a une solution té ozolo ba sujet justement on a une solution kidnapping basali procès 100 jours bis mais oyo wana ba organe tozo zela bala kisaba nani pour muya ya pas faire partie na cartel wana muya ya Daïria ça ne bien babaza déjà mutaba double makambebele muya zana kati kasongo zana kati Peter Kazara zana kati il est possible le président de République il est au courant ba pesa biso éclaircissement pona ba biso tona besoin pona bangote bango basi bazu mais ba congolais perdent nezo salama souffrance misère ya peuple congolais même Israël bokena ko fendre la chaque jour na Bible lelo bazo la soute bato so bosana Israël na armée habita masasi Israël to dans la Bible chaque jour nzamba Israël essaie sur déjà makambo nango evanda lelo Israël ko saka nango nzo saka na Israël la kalate mais biso to sambela Yesu tongo me dit pourquoi mais ndengini les ont changé té quel Jésus to so bondela est-ce que zakara Jésus ou atazo lo bato o ya biso moto fabriquer na ndenge na biso batable to comme pratiquement na suka je crois bande batale biso va retenir nini na passage na yo et puis côté social et l'autre ça qui la fois passé na moni on a TikTok il boti ba doit me recevoir nini sous en 1 minute kaka ma balle belé kaboni il collab un mauvais conseil la partager qui en haut débat ils continuer chaque fois bon ça va oui ils ont le droit partie 2 donc quand on retient ce qu'on a pas continuer et ma balle belé ko fina ba conseil na sens nini non na sens que d'abord nazo pesa batu soko ko luka soko lingo échouer na vie na yo moi si to mobali que no luka libala na église oh quelle intention na lobi na yo que soki olingo échouer na vie na yo nengo zola nanga partout na monde toko landaka même na ba rediffusion économique soki olingo échouer que no luka moi si na église intention quelle église ozo moi cité na église o ke ba na église o ke ko soit déjà divorce déjà au proclamer déjà divorce na yo d'avance soki mobali ke luka moi si na église au préparer déjà divorce no d'avance moi si soki luka mobali na église au préparer déjà divorce dans l'avenir. Parce que l'église est là pour nous luka nini libala te libala est na mokili nzamba tika libre arbitre banda da masala ki ba problème contre nzambe na makamba Eva ba pesi moi si atomboka le bon moi si opesa ngatala makamba salinga nzamba linga soko to makamba libala te atika mutu yo moko luka moi si na yo luka mobali na yo yaka ko présenter biso. Mais cela n'empêche que Romo n'a pas monté. Na kate église Nzambe na lingi mutu tel sangai et pour état d'âme tu banate état d'âme mon na te mais ko senga penza matali sa oba à qui tu as affaire. Té makamba église makamba libala eza makambo ko tali nzamba sala te ça n'a rien à voir avec nzambe na makamba église. Église vocation nango za pour préparer l'époux et l'épouse du Christ. Pour na lobby to ko sala wapi comment prépare où passera ton éternité o ko lekela ngo wapi to lekela kango ko yeba place to ko lekela l'église libala te na lola place ndenge baté ya na Bible lola kuna libala ezate et puis to ko yeba na te que même yo no mona ondo zana omba na odile omba wana yo ka yeba na lola yo koto to yeba na soute to ko lata nzoto mususu libala musana ngoni oh nazoluka musana église te que un intérim landa musika sika na déco que no pese dossier côté en intérim ko va na église c'est pour ko za musana église ata mukolo moko te o ko za la desi. Tout ça la boy. Libala lelo pourquoi ça n'a pas problème? Parce que basi mingi oyo zomo na Congo a to mo ba congolaise. Soko monika ka mwasi moko aye pa na yo. Na so kata parti o bien na ndako. Aye mwasi moko aye pa muninga ne mwasi. Nga mobali na nga pesa nga boy. Nga mobali na nga saela nga boy. Nga kute pa na ngele kaka boy. Azo souffrir na dépression, il a un problème mental, azo souffrir totalement vine mobimba. Azo kosayo. Mobali na saela ke bongote. Oye pourquoi? Papa, yo nanga so machine ata ya fufu. Ezo nikata kolomoko na bino kuna na baru. Mone chaka makelele.
Tu as beaucoup le bon mambo chango. T'as un chango côté la bisouana. On est chaka bodo cha lemba. Pour obéir yolo côté na ngana kitona kuna. On est chaka makelele. Oso comprendre. Et chaka makelele. Bato so aso bake kuna bazonika. Omona kaka ekolo moko métier makelo ndé saka fufu. Yo nanga tola la kana buyu to moni manga ebimi. Eso ka makela manga na butu. Manga zobim. Pour la mukana tongo beaucoup ti manga ça. Naturel makakasi. Ce qui se fait naturellement, c'est Dieu. Yango moni basi ebele baboyi mabana bango na poto awa bazana ba problème ebele ba kozalaka na ba problème ekosila te yo landaka ndeko wana ndeko yo mona ki lokola modèle masa sorcière apumbaka na butu yo zo mona ndi azo yepa no kobongisa azo mona des étoiles na yo parce que babasi ya ba congolais bazo comprendre ba congolais doit comprendre te muta mona ke étoile ya mutu ezaka ba mage ba sorcier ne ba yebaka ke moi si wana za étoile mobalo za étoile libala wana nza eza étoile makasi libala wana okomona ba yesi koyo ba yaka kana ba cadeau mona ndi ba yeke pa yesu te ba avoir ba cadeau ba éloge heureusement nzamba zaka nzamba ba kimisa yesu akenda parce que so batike ke defa batola ngaka bomaye yo kanisi maman yaka na ndako no tato yaka na ndako no chaque jour ko soma libala na yo wana alingaka yo mais ça marche aso yo ko détruire libala na yo yo zo yo ka conseil na ye azana bana lokola yo te yo za na bana 4-5 mutazo conseiller abota na yete mutazo conseiller célibataire ayebi na lukutu mwana nenga souffra bat na butute akela na hôpital tenenge ke ndako na hôpital na mwana maye ko peso conseil na ndako na lubike ya linga kayo moninga malamu moninga bolingo esaka ka yesu oyo zo mona bazo na ngomoni bozo souffrir be tani ozo nyokwa yu mama mo mboke tambola kana bana 5 lokola chaîne ya nini ya baba taboy pona nini parce que yoka ki mingi falo yoka mobalo ya bala yo il faut que mobalo ya bala peu importe asa la chrétien musulman mais lokola sa bala ki asa mobali na yo l'homme a été créé pour la gloire de Dieu la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Merci toujours. Et puis beauté ça fait beauté pamba omosoki mwasi batola na mwasi bona kitoko lukuta kitoko eza pamba bible lobi kitoko nde mabele mabe mais loko eza makasi eza mwasi abanga kanzamba ya mobali na kumisaka ye omondo kumisaka omba odile monini omba maria wate parce que ozo kumisa yete parce que bible écoute lobi mwasi anengwana basi nyoso baza ndenge moko mais yo leki bango nyonso papa tu comment na niveau neza blague est ce yo mba na salo bana ko leki basi so mokili comportement mabe kaka balobaki ezalaki bamonaki kuna basalaki nanganda ntaba tokendaki baninga bazo misabasi na ba restaurant baninga misambere ono nganda ntaba yo ko sala makamusu te lokola bandeko mususu bato so boke nanganda ntaba yo ko nanganda mbote yo ko nanganda ya kobate yo ko foke nanganda ntaba se bitumbe ko banda to sisi na biso merci mingi na bandeko so bala ndingai zabera ngai makabeze bele ya ko ba me token merci mingi na ba kongolo so bala ndinga merci mingi na yo Jo Matope vraiment ndongo pesa ngata na yo merci mingi na Carmel et Carmelia mes jumelles, vraiment je vous aime tant, papa vous aime tant, Carmel et Carmelia, na linga bino toba, na linga bino jusqu'à mon dernière énergie, mon dernière goutte de sang, Carmel et Carmelia, Chrissy Vimboma, Dimis Univers, Melvin Boma, Ene Boinoir ya famille, et puis Denisa la plus belle, et puis Blessing. Merci mingi na ndekonanga international pati yeye, koto zali ba salam et belé donc toke na bongo kabongo. Ida Okapi, 3 restaurants à Bruxelles. Je dis donc vraiment Mama Lesa Bango. Talaka moté à malamu zana mama social lesa bango mona mwasi mwa kitoko za na Bruxelles wana Fanny Boti Congo do benga ngolo en anglais Fanny Boti Congo na Bruxelles wana mwasi mwa kitoko ya famille muntu mbote mingi na bino papa muntu na Louvière maître Jesak seré bango kuna na Louvière siko zali mama Bibi Matango na Suède Mama Bondela toujours pour na biso ndenge zo bondela merci mingi maître Jagger Mulenda voilà mama Christelle je te salue mama Christelle alongi mutema wana en tout cas kitoko na leli BBC fungula na Louvière veut dire jeep moko zo tambola na Louvière wana isaka moko ya BBC fungula na ya na ema misa biga sumbu prêtre ba onyo suba yoki Mami Kankeza na Toulouse, on nous a quitté à revoir bureau. À renouveler l'abonnement. À revoir bureau. Merci beaucoup, Churambo. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. On a fait merci à Jimmy Chima, on apporte la chapelle. Et Azoli a famille fort. Et on a partenaire. Famille aussi là pour na Jimmy, on a encore fixé. Jimmy Chima apporte la chapelle et puis maître Landry Tangani Fukushima, tous en ont awa, comme c'est l'anga Mbote na Kinshasa, à celui qu'on appelle le meilleur de sa génération, DJ Pablo na Basilique. Et oui, je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.